savourer l'amour de ce Dieu-là. Bana Nzambe, na pesi bino mbote, bino nyonso, na lingi koyebisa bino boye. Vendredi toza na live, awa na kati ya Nazarea. Vraiment bino nyonso ozala prêt. Bato nyonso baza na ba problème, boya kolanda ngo. Biso tokozala face à face na bino. Bato nyonso balobaki ke baza posa Maman Deborah ba poser ba question. Maman Deborah kozala na bino, bo poser ba question na bino. La réponse à bino pe bokozwa. Boya ka bino mon côté. Ba malade. Zo moto oazo bela moto azana problème. To resembler Nzambe, Nzambe opesa biso solution. Le vendredi ou le 30 avril, biso on to kozala ensemble. Bino nyonso boya. Ba numéro ba tie kuna na se eza o bokoti na contribution na yo parce que oyebi kaka ba pareil on a nyonso eza mbo. Donc tinango vendredi to kokutana à partir de 18h. Toko loba, toko bondela, toko sala ba prière et koleka malamu. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo.